mais il a insisté abetaka le 25 pour adiemela kaka Fally adiemela kaka Fally po ye pas ala wana kombone tanga makaka que non ye pas betaki azolinga affrontement mo boye salama pour affrontement na déjà biso to kimaki yango fallait kimi yango te pona kobanga ke faire organiser non parce que ce que le kanebele to l'équipe on est belé ko banda lelo ti lobby to l'équipe on est belé prévenez soko okena ba page Facebook ya Fally Ipupa okena ba Instagram na ye okena YouTube okena ba nombre de vues ba nombre de streams ba ni tout là ba trophée et so la que artiste ça pli a suivi ya on te pesa ba récompense wana ye soi-disant aloba baleki biso ne belé na nenge ya Congo nenge ya lobelaka c'est nenge ya lobelaka en fait maintenant otala na ba réseaux sociaux to l'équipe on est belé puis ne belango ye aloba baleki biso et belango e porter la loroté ba artiste mo ba consommer même pas ba produit na ye ba consommer même pas ba produit na ba ndeko na ngai ba artiste moko ba fanatique moko ba soutenir même pas artiste na bango ba ya wana pona kofinga ba artiste ba fanatique ba ya sans argument ba ya pona kofinga po ba bime loko lo bezarate ba ya pona kofinga non bino boye oh Fally wana kutu boye sans argument selon ba source azolinga se produit le 25 novembre car les mêmes dates au Fally Ipupa à chaque date ya Robert na Nino na Paris Défense Arena. Il est pas zolinga se produire les mêmes jours kara o Fally Ipupa azolinga beta. Lokola luka ki bongo fara a luka ki bonga diembela Fally na moment ya francophonie. Amon ka zui opportunité wana te. Biso ba wara to permettre ki était et puis Fally Ipupa comprendre ki ke azoluka lumière, azoluka bongo succès. Azoluka lubacha eka. Lokola za mission mpoka, za mission moko national. Azoluka ye bana na monde international ba place Fally Ipupa à kota ye pas seulement intégrer ba groupe wana parce que azomona par où commencer à moni les mieux de azomona que Fally melaka Fally mais ngana ye biso que Fally Ipupa za adversaire na ote osa ba artiste belé oyo fo demela tant Fally Ipupa na mamba ba collaboration azoba ki tous se collaborer na ba mission yo owe makambo wana te oloba que non yo jour comment se collaborer jour au moins jour carrière non ici là donc ça dit inspiration ici dans le loskoto lobani donc c'est inspiration non ici pour comment le ba collaboration o yo boya ran kala nyoso Fally as lobara liboso yo boya rango mais lelo comment ndima ngo pour comment sala ngo to comprendre biso kwa malanda ngombe oza mise ya mpoka mise moko sans inspiration mise moko sans ambition voilà mais so yo zo lingo beta le 25 décembre wana en tout cas biso to robeta le 25 décembre to préféré to changer date to préféré Fally Ipupa artiste Fally Ipupa changer date parce que les meilleurs oyo luka ko diembelo zo luka diembela Fally okozo yango te biso ba wara to permettre ngo ata mokolo moko te to permettre ngo ata mokolo moko te donc ozo luka siko po jour wana parce que na ba chaîne internationaux tant bon mingi ba lobela bango Fally mais d'ailleurs tu as pu kabalo blaquer et un artiste congolais aussi qui fait rigola c'est produit aussi na salle Songolo Mpakala de place yozo luka ngwana to botanga komba Fally après baloba pe et fait rigola voilà mais ce que biso to ko permettre yango te biso ba warrior et puis artiste le roi za professionnel à travers toujours na ba pro à ko permettre pe loko wana te donc bonsoir, ça dépend à R. Na bandeko surtout ba fidèle abonné à Rose Bombo officiel. Bato ba ozabon libaku. Ya Rolanda Bongo, tonton Boaz, Poutine les risques noirs, garçon climatisé. Et puis bonsoir na ba warrior partout dans le monde entier. Voilà, tonton Boaz bosso na bino. Na ko lobela moi vite fait kaka. Voilà bino mo bomona. Naza pena place au memesano nazala raté wana naza plateau te mais naza ba course mais le rôle actualité nous oblige tant actualité ali to comment le rôle ba wumbu to comment ba aime les serviteurs na bino voilà donc bana misala na bino tant actualité zali photo ki mambango to lobela to pesa un peu moins éclaircissement par rapport ya marambo sur les gabon na réseaux sociaux voilà donc moi vite fait malgré ba course mais tout le bel moi vite fait n'engez à la kaka n'engez à la toujours voilà faire rigola en tout cas
nga nakoka moi na éviter nini vraiment ezaka na mutu na quoi nini pena oyo pensaka. Donc francophonie esili oleli epa bakonzi Mama Denise Fachi Beton tutula bayokeli mawa bakomisi o jouer national ndeni nyonso eleka wana biso nyonso tomonaki. Mais ozo comprendre te ke fali azaka adversaire na ote to ebite banani oyo sope ba fanatique no ba gaulois ba gorille ba tchako na erreur. En tout cas ngana osenga olongola soki video ekomela vraiment na matoi ekomela wana miso komona olongola eloko tshana mutu na ote ki va kwana ke fali azaka adversaire na o to pe sozo lingo diembela fali pozwa lumière moko boye yeba ke biso ba warrior et puis leader to pona rolanda fali pupa aigle a permettre yo te ozwa leader ozwa lumière poso za ina posa lumière to tikla ki lumière ozwa ki lumière na francophonie parce que linga ko diembela fali badati kako fali azalaki wana fa beta yo po lingaki kako sala les mêmes événements fali a salaki na ouverture yo po lingaki kako sala ngo na fermeture to moni place sukilaki yo parce que omoni malanda ngombe eloko nyonso mutu nyonso alandaka mutu asuka akaka mabe photocopie ezalaka original te eloko nyonso to ekomaka copie ekomaka déjà na mwa ndenge moko boye ezalaka susu na nini na originalité te. Voilà, originalité makambo eza fali pupa eza l'homme des stades, l'homme des trophées, l'homme des arénas, l'homme à mambebele artiste panafricaine, artiste oiseau de représenter mboka valablement. Selon basux ka ndenge ezalaka ba réseaux sociaux tomoni bongo artiste ya to publier asali publication mo na page na ya komi ligne 6 ligne 14 bilo mo bongo. Bon, selon ligne 6 ligne 14 to bien ngeza bongo ligne station ya métro. Ya métro ya Bercy ya Bercy o koma bongo New Arena lelo ex Bercy voilà o ba vena biso ba beta kala et puis bongo fali pupa aigle autant beta bongo avant confinement avant coronavirus et pas ça les seuls artistes betina abeta les seuls artistes congolais auto beta salwana na mbala suka quoi voilà mbala suka pe mbala suka tout court voilà bref. Donc salon basux fait rigola azolinga se produire na kata salwana ya Bercy et puis salon basux azolinga se produire le 25 novembre car les mêmes dates au fali pupa achaki dates ya robeta na nino na Paris Défense Arena yé pas azolinga se produire les mêmes jours kaka au fali pupa azolinga beta lokola lukaki bongo fara alukaki bongo diembela fali na moment ya francophonie amon ka zui opportunité wana te biso ba wara to permettre ki était et puis fali pupa comprendre ki ke azoluka lumière azoluka bongo succès azoluka lubacha eka lokola za mission mpoka aza mission moko national azoluka yebana na ba monde international ba place fali pupa à côté il pas seulement intégrer ba groupe wana ce qu'on a par où commencer à moni les mieux de azomna qui fa di melaka fali mais ngana yebiso ke fali pour pas adversaire na ote aux artistes belé o il faut di mela tant fali pour ba na mamba ba collaboration azoba ki tous collaborer na ba mission yo o makambo wana te o loa que non yo jour comment se collaborer jour au moins jour carrière no ici là donc ça dit inspiration ici dans le loskoto lobani donc c'est inspiration no ici pour comment luka ba collaboration o yo boya kala nyoso fali as lobara liboso yo boya ngo mais lelo comment ndima ngo pour comment sala ngo to comprendre biso kwa malanda ngombe oza mise ya mpoka mise moko sans inspiration mise moko sans ambition voilà mais so yo zo lingo beta le 25 décembre wana en tout cas biso to beta le 25 décembre to préfère to changer date to préfère fali pupa artiste fali pupa changer date parce que les meilleurs oyo luka ko diembela zo luka diembela fali okozo yango te biso ba wara to permettre ngo ata mokolo moko te to permettre ngo ata mokolo moko te donc ozo luka siko po jour wana parce que na ba chaîne internationaux tant bon mingi ba lobela bango fali mais ba alors tu peux ka ba lo blaquer il y a un artiste congolais aussi qui fait rigola c'est produit aussi na salle Songolo Mpakala de place yozo luka yango na to botanga komba fali après baloba pe et faire rigola
Voilà, mais ce que biso to permettre yango te biso ba warrior et puis artiste le roi za professionnel à travers toujours na ba pro à permettre pe loko wana te. Donc écoute ko ça maté. Yo zo senga date les 25 novembre. Or par rapport à source selon ba source parce que neto na yelo bela bona lo ba toujours par rapport à ba source d'information on a zui pe na ba source moro fiable. Organisateur ya te ba responsable ya salle ya Bercy bazo proposer à beta na février na mois de février parce que place exacte na mois ya novembre ou ya zo senga wana mais hier azo ko insister à beta le 25 pour adiemela kaka fali po ye pa zala wana kombone tanga makaka keno ye pa beta ki azo nga affrontement mo boye salama. Pour affrontement, on a déjà vu ce document qui est fallait qu'il y ait un peu de que faire à gagner non parce que ce que les canébélés to l'équipe on est belé comme dans les lotis lobby to l'équipe on est belé prévenez ce que na ba page Facebook ya fali pour pas aucun na Instagram na ye aucun na YouTube aucun na nombre de vues ba nombre de streams ba ni tout là ba trophée et so là que ça qui artiste ça pli à suivi ya on te pesa ba récompense wana. Hier, soi-disant, à l'Obarbalegi biso ne belé na nenge ya Congo, nenge ya Lobelara, c'est nenge ya Lobelara en fait. Maintenant, on t'a na ba réseaux sociaux to l'équipe on est belé. Puis ne belango ya l'Obarbalegi biso et belango est porté la loroté. Ba artiste mo ba consommer même pas ba produit na e. Ba consommer même pas ba produit na ba ndeko na ngai. Ba artiste mo ba fanatique mo ba soutenir même pas artiste na bango. Ba ya wana pona rofinga. Ba artiste ba fanatique ba ya sans argument, ba ya pona rofinga. Po babi me loko lo bezarate ba rapport na kofingo non bino boye oh fali wana kutu boye sans argument. Voilà donc na me Robert temno mo lisolo mo ba muke bando nanga et ça melenga avant-hier fanatique mo boya ya fait rigola golois a discuter nanga en fait par rapport à mambeleka na ba francophonie par rapport kaka nengezala ka bandima teke ba polara quoi donc ba fanatique mo aveugle ba fanatique mo mitwe sala bien te. Azo le non azo comparer artiste na moi fait rigoler na papou notre papouche très cher papouche fali poupa aigle. Bon le roi discussion les gars makasi ngana bon na succès kakasi pona na l'action que boza même pas na bati bien succès boza même pas na nzembo obino moko boye bi artiste na bino wana même bon mona banda boyo ka ba musique na biso fali mais bon tangela ngara na biso kaka na bi tangela ngai 5 chansons kaka 5 titres ya ba chanson oza na album na mino dynastie o artiste auto bimisa azaki incapable otangela nga 5 atanga kaka 2 titres bando tanga 2 titres artiste non fanatique akali atanga kaka 2 titres. Voilà ngana bon nga sikoyo yituna nga siko les mêmes questions nga na tunaki yo tuna nga siko tanga tuni na tangele kutu na legisi même 5 na komi ko kende ye mo monika ka polimba moko akimi débat donc pour on laksa nini même artiste na bango ana type sur les marchés ana chien popularité ya on mona même eux les na francophonie tanga sala a prester live à sala giwana na nino na francophonie artiste a se communiquer na fanatique te fanatique basé à rolala fanatique ba lembi po artiste a yemba banzembo bat ba yebi yango te. Voilà bref on est en parenthèse muke pona olaksa ke biso toza ba fanatique o to consommera bongo ba produit o artiste fali pour passer à la biso. Voilà donc ça dit toza ba artiste toza ba fanatique o toza bongo béni na rolo bango bongo toza ba fanatique toza tellement béni voilà bino mo bota la place na li bando nanga naza en plein terrain football donc naza vraiment na ba préoccupation mais naika moi vite fait pour na oya ko pesa moi éclaircissement pour na ba gorille o bazali bongo luka toujours quoi mettre bazali bongo luka toujours quoi dieme la succès a fali poupa tant fallait à ça ba collaboration tant fallait zo luka à côté na ba monde mo ba comprendre la vision na été ba lexa na bango na ba polémique ba lexa na bango na romela ba diamba ba lexa na bango na romela ba diamba. Voilà bandeko na ngai ba warrior Ozamo Moutou Sika à côté de la chaîne, à redécouvrir la chaîne à Rose Bombo. En tout cas, vous like la vidéo, vous partager et puis s'abonner et vous la biso bien. En tout cas, merci Ming
na Léance la Rose mwasi moko ya pembe, mwasi moko bien, mwasi moko malamu sola kitoko, SFR Mumba l'américaine, Galina Maestro la fille du tout-puissant, Jonathan de Guzman, Keba Okozoka, voilà, Ritz Lutumba, Ritz Lutumba et puis Cindy Lutumba na bosani binote. Voilà, tukutani bongo mbala sima na ba vidéo elandi. Ciao la famille.